Papa bonga lelo azate. Tozo yeba makambo oyo ezoleka na mboka ya zali donke. Na suka tokokoka kobondela pona bandeko wana bakutami kuna. Akomelaki ngai nde nazozwa releve. Nazobondela nzambe. Tayo nazobondela nzambe tofungula mukanda ya Matthieu 22 11 à 14. Matthieu 22 11 à 14. Nabondeli Yawe mokonji na mapinga papa na lola toye pai na yo nkolo na kokamwa yondo zali mosungi malamu. Bolingo na yo ezali na suka te oyo yo tikilaki biso. Yango nde tozali ko continue na yango nzambe ya Abraham, ya Jacob, ya Isaac. Mokota yake pai na zonga maboko pamba nkolo biso na tongo yo. Toye kotoka ngolu epai na yo nkolo. Tondisa biso na bolingo na yo. Tolingi totonda Yesu Masiya. Tolingi totonda kosi na Yuda. Tolingi totondisa malibanga na ntalo. Yawe tika mitema na biso ezala prepare. Lolenge to preparaka mesa na biso pona kolia. Nzambe mitema na biso epusani. Liloba nzambe kote ya manatongo na lelo ezala wipe amen. Yawe na nguya akompanye biso na tango po tobongwani te. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Nathan. Ok, merci mama. Alataki bilamba ya feti te 12 bongo atuye ndenge nini yo okoteli awa olati bilamba ya feti te kasi moto wana azalaki ata na eloko moko te ya kozongisa 13 boye mokonzi alobi na basali na ye kokanga ye na maboko mpe bobwaka ye libanda na molili esika bato balelaka mpe baliaka mingi. 14 Yesu azwisi boye ya solo bato mingi babengami kasi bato oyo baponami bazali mingi te. Amen. Amen. Nzambe alola apambola biso. Bible elobi ya solo bato oyo baponami bazali muke kasi ba oyo babengama bazali ebele. Avant-hier tozalaki na étude biblique nasire totushaki ba point oyo ezali ke tanke tozosala musala na nzambe fo tozala ekenge. Tozala ekenge. Eza esika nyonso te biso tokoki kokota pe bisika nyonso biso tozalaka fo tosala keba na kati na lisanga ya bana na nzambe. Mutu mususu azali koya na eglize pona kodetruire. Mutu mususu azali koya na eglize pona asambela. Mutu mususu azali koya na eglize pona aya kotala banani oyo balati kitoko. Pasteur alati ndenge nini? Mwasa pasteur alati ndenge nini? Bana ya pasteur pe balati ndenge nini? Tozozwa ba image oyo puete awa bazali kotalisa biso likambo ya feti. Bazotalisa biso likambo ya feti. Tozomona lisapo ya feti ya libala oyo nkolo Yesu azalaki kosalisa mukolo na mukolo. Yesu abandaki kozala na feti na basali na ye. Yo pe na ngai tango tofukamaka na tongo pokwa butu tozalaka na feti mikolo nyonso bien-aimé. Tokanisa teke feti po tosomba kaka bakuanga toleba kuanga tovandi na makayabu no. Mikolo nyonso tolamukaka bien-aimé pe mana bomoi oyo nzamba pesi biso tozalaka na feti bien-aimé. Tango te biloko na mesa ozolia
ntango omeli mai na nzela, ntango ozali kotambola, ezalaka deja feti oyo biso tosalaka mikolo nyonso. Eza feti oyo Yawe abandaki kosala ntango nyonso na bayekoli na ye. Bien-aimé, awa balobi ke ezalaki na mokolo ya feti nkolo ntango akoti. Akuti mutu moko oyo alataki bilamba ndenge moko te na basali na ye. Bien-aimé, des fois tosanganaka, toyebanaka te, ozomona kaka eglize etondi. Nga nalobaka vuame kutu tozala quantité, tozala qualité, mais tozala na quantité te, bien-aimé. Na kati ya quantité wana tokokuta bandoki, na kati ya quantité tokokuta bao bazoluka mabala, na kati ya quantité tokokuta bato ya modele nyonso, bato oyo bazali koya pona ba intérêt personnel, pona zwa mbongo, pona zwa libala. Mutu mususu azosambela mpiaka eleki, amibwaki na ndako na Nzambe, Nzambe apesa ye mbongo. Yo oyo yaka na eglize po ete Nzambe apesa yo mbongo, oyaka pona intérêt ya kolia na yo na komela pona mpiaka, Nzambe akopesa yo mbongo mukolo moko te. Ti okoya na eglize, ti mukolo yo kolemba, loba nde Nzambe atushe motema na yo, obongola motema. Pe soki obongoli motema, Nzambe akotia yo lisusu envie wana ya lokoso te ya koluka mbongo. Malamu tango ozokelela, bien-aimé, luka Nzambe na domaine nyonso. Bible elobi ke mutu oyo alataki lolenge moko te, azalaki différent na ba oyo bayaki na feti. Bilamba alataki ezalaki ya feti te. Bible ezali koloba na biso na mukanda ya Malachi 3 ke différent ekozala na ba oyo basalelaka Nzambe na ba oyo basalelaka ye te, bien-aimé. Mukolo moko différent ekozala. Pe tango tosambelaka, bien-aimé, tango toteyaka, mutu oyo ateyaka liloba na Nzambe, mutu oyo azali kobanga Nzambe, etambolili na ye ezalaka ndenge moko te na mutu oyo abangaka Nzambe te. Yango wana Yesu tango akotaki, amonaki suspect, amonaki mutu oyo suspect, po ete azalaki mutu na Nzambe te, azalaki memi pa disciple na ye, oyo akokaki kolanda ye. Yango wana atunaki ye, pona nini yo lati bilamba ya feti te? Alleluya. Pona nini olati bilamba ya feti te, bien-aimé? Intercession oyo tozalaka nango tongo pokwa Nzambe apambola biso ba mama, epesameli mutu nyonso te. Mutu mususu ta mususu 2 minutes kaka ya pamba akokaka kofuka mata sambela Nzambe. Me yo nanga tozovanda na lini 30 minutes ya intercession pe 30 minutes ya koyoka liloba na Nzambe, epesameli mutu nyonso te. Tokotisa ba étranger na bamboka na biso te, bien-aimé. Tokotisa ba étranger na bandako na biso te. To mélanger makambo na biso ya Nzambe te na makambo ya mokili. Lelo tokoma ko mélanger nyonso. Lobi point oyo natushaki yango bien te avant-hier. Tango Miriame azotonga Moïse pona mwasi ya mupaya, nalobaki eloko moko, kozala mwasi ya mupaya eza kaka te kona kobala Cameronaise te, balobi te kona kobala Congolais te, na kobala Angolais te, bien-aimé, kobala mwasi ya étranger ezotalisa biso mibeku ya Nzambe. Batu oyo batosaka kutimi ya Nzambe te, batu oyo bazali na bakutimi na bango personnel, eza batu wana biso tokoki kotosa te. Me ba oyo bazosala musala na Nzambe, bango wana biso tokolanda. Amen. Bango wana biso tokolanda, bien-aimé. Awe sengelaki te bato bazalaki na kati ya sale balata ndenge moko na mutu oyo ayaki. Po ete mutu oyo ayaki pona feti te, ayaki peut-être pona aya kodetruire, po ete azalaki mutu na Nzambe te, azalaki mutu ya nkolo te. Ebele bazali koya, tikana kende kotala nanga pasteur wana ndenge ateyaka. Tango azali komona pasteur azali koteya malamu, mukolo mususu na kozanga pe discernement, babengi pasteur wana akende koteya na église wana. Bien-aimé, omoni ndenge tosambelaka boye, ndenge tondimeli Nzambe, soko kote sika moko Yesu azate. Saint-Esprit akointerprete yo, akoyebisa yo vema ke esika oyo yo niati epesameli yo te bima. Amen.
nayebi te kati na biso eloko wana soki tosantaka yango okoti meme esika moko présence wana yo okuti eza présence na yo te okokoka koresiste na présence wana to kobima meme yo moko kobima nga ntango nabandaki kosala na bandako bien aime eza na bandako mosusu ebandaki kosala soki nakoti kaka na ndako wana namoni fo mouvement banda na kokota na nga na ndako wana tina kobima louange kozala makasi priere kozala makasi tina kobima na kati ya ndako wana mpe si nakota na ndako wana nazwa menace na bapo ya fleur epasuka da levidi bien aime nalobake nasimbi yo te mpe nakotikalaka kosimba yo to nom de jésus na ndako wana biloko nyonso ezalaka rouge amen okoti na dushe ezalaka komplike bien aime mpe bandako ndenge wana ntango nazalaki kokota ntango ozozonga kaka message kolanda yo ke na ndako okokende lisusu te amen difera esengeli ezala na bao basalelaka nzambe na bao basalelaka nzambe te ntango biso tozali kotambola bien aime fo tomonanaka ke tozali bana ya bakonzi bana ya mokonzi wa bakonzi mokonzi oyo biso totalelaka butu mpe na moi apesameli bana nyonso te bien aime bamisusu bayokaka ye kaka na matoi nazosepela na bandeko na nga bamizirima ntango bazali kobongola mitema bien aime ntango nzambe azali kokutana na bango kombo na yesu bazotombola yango na ndenge ya liboma bien aime petetre biso bato tobotamaka na baevangile tokumbisaka nzambe modele wana te aleluya aleluya atuni yeke pona nini yo okoti ndenge nini yo okoteli awa bien aime ndenge nini satana akotelaka na ndako na yo ndenge nini diable akotaka na ndako na yo po aya kofina yo porte nini yo fungolaka bien aime mpo na diable akota o bayaki kofina ngai o bayaki komenanse ngai koma yo mwana na nzambe diable akota na ndako na yo aye kofina yo amen koma yo mama ya lusambo koma yo mama ya makomi na maboko satana kota kaka na ndako na yo porte veme fungwami huwa porte fungwami huwa diable akoti non bamama totelema tozala éveilleux bible ezali koloba muyibi ayaka na lolenge ya kimuyibi me mwana na nzambe muyibi ayaki mpona détruire aégorger me mwana na nzambe ayaki mpona koprotege biso selo Jean 10 bien aimé ayaki mpona koprotege biso tanke yo na nga tozali na nzambe nayebi ke satana aza na porte ya entre na ndako na yo na ngai te satana tali dusu ya pamba akokoka kokota te po ete tosimbami na loboko ya nzambe tata oyo aza likolo na banzambe nyonso amen atuni yo koteli wapi olati bilamba ya feti te yo outi wapi diable nzambe azotuna diable na mukanda ya Jobi 1 outi wapi ozali nani me nzambe ayebaki kazalaki satana alobi ke nauti koyenga na mokili mobimba bien aimé ere moko satana babandaki kokosolola na nzambe mpona kotalisa ye nyonso tomona lisusu satana azosolola na nzambe na Matthieu 4 bien aimé azosolola na nzambe azosolola na mwana na nzambe azotalisa ye bomengo ya mokili bien aimé banani bakotaka na ngambo na yo banani batungisaka yo tango yo bondelaka milimu nini eyaka mpona epekisa yo kosambela banani bato bayaka na tango kaka yo ozalaka na priere bien aimé soko oyoki moto apesi yo rendez-vous na tango yo ozalaka na priere loba na yeba ndeko nakozala okipe ata olobi teke nakozala na priere loba kaka nakozala okipe na tango wana ntuka moye na yamba yo eza te yaka na era boye ekozala malamu mpona era wana boye ekosimba te nakokoyamba yo te aleluya kosepelaka te bien aimé ntango bapaya bayelaka yo na ta ya priere era nyonso priere ebandaka omonaka bapaya baye
ere kaka priere bandaka bapaya baye. Bien-aimé, oyebi te ke zalaka banani bazalaka envoyé de diable to bazalaka envoyé ya nani pona baya ko bloquer vision na yo na tango wana okota na losambo te bien-aimé kosalaka ba rendez-vous na tango a priere te nga mutu nyonso sa yebi nga makiese na lobaka soko koya na ndako na nga na 8h okoya na ndako na nga na 9h esi na yebisi yo deja tango koya okokuta porte efungwama pusa kaka porte kota po soko bengi nga na telefoni nasalelaka tous les deux telefone tango naza na priere nakozala na temps ya korepondre apele na yo te. Alléluia. Atuni yo koteli wapi olati bilamba ya feti te. Yo nani? Mutu wana alobaki ata eloko te bien-aimé zabulu apoli na malili akokaki koloba eloko te po ete azalaki molongi te na tango wana. Yesu Masiya mama na baleki na ye na libanda bazobenga yo tala mama na yo na baleki na yo leki na nga na mama na ngai nde nani baza banani bandeko na ngai bango yeyo ngai nazali na bango awa bien-aimé esengeli tozala na discernement po na tokoka ko avancer na vie royale na vie chrétienne. Alléluia. Nani akotaka na ndako na yo bien-aimé biso bamisusu tokotisa bato na bandako ezalaka detruite lelo totikala biso moko pona nini pona koyamba batu ozali koyamba batu ozosepelisa batu nzoka nde batu yo zoyamba na ndako wana bazoya kotela yo basende bazoya kobukila yo bamilangi na kati ya ndako na yo moko bien-aimé. Combien de fois combien de personnes tofungula baporte pe tokotisa bato oyo bazalaka utile et alléluia bato bazalaka tina te na bandako na biso. Amen. Belambo olati eza ya feti te okotisa nani na kata ndako na yo. Mutu obetilaka masolo na yo bien-aimé kino na mokolo na lelo apesaka yo eyano te asekaka yo kaka koseka moko ya kotiola me mikolo nyonso obetilaka ye masolo ya bana na yo mikolo nyonso obetelaka ye masolo ya vi na yo mikolo nyonso obetelaka ye masolo ya babokilo na yo obetilaka ye memi makambo nyonso oyo mobali asalelaka yo mobali nanga asali boye kutu na fami na biso yo kanisi azosepela bien-aimé poison ezozela yo eza pembeni. Alléluia. Bible ezoloba na biso tokoyeba bango na misala na bango. Kozala na esengo te ke nakendaka na eglize moko bato batonda. Nga nakenda koma kokenda na eglize moko ta mosusu tozalaka 12 ta mosusu tozalaka 15 mokolo mosusu neti dimanche tozalaki 8 mpo na nga eloko kaka naza nango posa qualité me quantité te. Eloko naza nango posa mbunda te toza kaka na mbunda toza na sente te toza pe na mikro te toza na eloko te kaka mbunda bien-aimé na kati ya mbunda wana ta mosusu mpe moto akobeta mbunda aza te neti dimanche oyo moto abetaki mbunda azalaki te ta mosusu nga mpe nabetaka mbunda yango me likolo ezalaki permite na telema mpo nabeta mbunda bien-aimé me mbunda ezalaki nango wana minoko na biso etatula louange liboso babandaka kobeta kaka makembe babandaki kobeta bitsanzi nini ezalaka te bien-aimé badrumu ezalaka te basente ezalaka te toluwe nzambe na minoko na biso totatola elonga. Alleluia. Mokonzi alobaki na basali na ye boye bokanga ye makolo na maboko mpe bobuaka ye libanda. Haleluya. Bobuaka ye libanda na mulili esika bato balekaka mpe baliaka minu bozwa ye bobuaka ye na moto. Mutu oyo azali kosakanila liloba na nzambe mutu oyo azali kosakanila musala na nzambe mutu oyo afongola eglize mpo na nzala mutu oyo afongola kaka eglize haleluya afongoli eglize mpo na nzala asuki kaka wana te bien-aimé ole ayeba molimo na nzambe tonda kati na ye asuki kaka wana te ake kosangisa misala na nzambe na nganga bien-aimé
na tango yo kei na ndako ya nganga Yesu aza lisusu na yo te. Wana babengi yango lisusu eglize te, ekomi esika ya bunganga bien-aimé. Ekomi esika ya bunganga po ete mutu moko te mutu mulimu moko te ya Nzambe ekotelema kati na esika wana. Pe Yesu Masiya akozala na ye wana te bien-aimé. Ti mukolo kokoma nioka ekozala Yesu te mutu akokomisa yo nioka, ekozala nde nganga na yo. Po bato bazomona kaka ekuluzu likolo batia krua na kati ya ndako na Nzambe bien-aimé, me na kati eloko ezali te. Toza lokola basimitiere bien-aimé oyo ezali koloba na Matthieu 23 na se tomelaka kopo biso tomelilaka na libanda ezalaka propre, me na kati ya gobele ezalaka mitiopi na basalite bien-aimé. Toza lokola tombo Bible lobi biso soki tosala musala na Nzambe na ignorance ndenga bandaki koloba na bafarisien na bescribe tokozala lokola tombo biloko oyo epola na kati ya se, me likolo ezali kongala. Alleluya. Yango anapesi biso image oyo soki babengi bato na feti bien-aimé ezalaka bato nyonso te bato base présentaka. Mutu mususu amoni ke tika ndenge bato bake na bango te, ngai nakende na ngai eza permis pe te mpo na yo. Okende kosala nini? Yango wana batombolaki ye, babuaki donki batomboli mabe, batomboli Satan na misala na ye bien-aimé, pe babuakaki ye libanda pona koloba ba mama eza pona kosambela te nde Satana kobanga biso. Satana kobanga biso te pona kosambela. Satana kobanga biso te pona kogene. Satana kobanga biso te po totangaka Bible, me tozala nde prudent, tozala makasi tango tozomona batentation ezali koyela biso bien-aimé. Totelema mwana na Nzambe na Matthieu 4 atelemaki. Awa pe soki mwana na Nzambe akotaki te bien-aimé, alingaki ayeba te ke banani bato basangani. Mwana na Nzambe oyo akotaki eza Saint-Esprit bien-aimé. O biso esengeli tozalaka na yango na kati na masanga nyonso esika biso tokutanaka na kati ya kofukama na masanga partout, meme na beglize na ba réunion esika biso tokendaka tokotisa étranger te. Tamuso minoko na biso bien-aimé ezokotisa bétranger, minoko na biso ezokokotisaka bétranger. Ndenge Miriam bien-aimé akotisaki étranger na Aaron azalaki na ye innocent abengamaki, alleluya, na temple ya Nzambe. Kanda na Nzambe emataki. Kanda na Nzambe tango emataka esalaka dega. Totangaki na Nombre 12 ke Miriam oyo azalaki prophétesse bien-aimé, oyo azalaki moyembi musali na kati na lisanga azwaki maladi ya maba. Tokeba Bible esukisi boye bien-aimé. Bible ezosukisa boye. Yesu asukisi ya solo mingi babengami kasi baponami baza muke bien-aimé. Mingi babengami baponami baza muke. Mutu mususu Nzambe abengi ye azozela tango na ye te, alingi kaka ye moko amikomisa. Amikomisi prophète. Lelo soki alongwe bishop lobi akomi prophète. Lobi soki alongwe prophète lobi wana akomisa. Donc ko bamisusu kutu basotaka kutu naki évangéliste. Abandi ko sote ba poste bien-aimé, a sote meme na poste ya pasteur, a sote poste ya apôtre, ake mbala moko soki wapi ngi ake kopikama. Pe bato nazo yo kaka ba de ministère na mutu moko. Oko yo kaka ngana za pasteur, ngana za prophète, siko finalement ozana combien de combo, ozana combien de titres. Alléluia. Na Bible natikala komona te pasteur prophète natikala komona ete. Nzambe nda pesaka pasteur connaissance ya comprendre makambo, ya koyeba makambo, mais jamais mutu moko akoki kozala na de titres. Azala pasteur prophète. Non. Na Bible totanga 5 ministères bien-aimés.
baloba te ke docteur prophète, baloba te qu'apôtre prophète, baloba te qu'apôtre pasteur. Lelo mutu oyo azalaki pasteur, lobi amikomisi apôtre. Soki totali esika pa atongila baeglise, eza te. Me kombo bapesa ye apôtre. Donc apôtre sans position, apôtre sans église. Alléluia. Na ba prophète anzela ba vision ya nzambe ezalaka te. Mais olamuki kaka boye na internet, ofunguli internet. Donc internet ekoma nango ya ba prophète. Internet ekoma ya ba apôtre na ba prophète bien-aimé. TikTok ekoma ya ba apôtre, ekoma ya ba bien-aimé. Tokeba na ba titre oyo apôtre Paul azoloba ye ntango ayaki awelelaki na ye bokonzi te. Atikalaki kaka ntoma Polo oyo ye azalaki. Yango wana toyokaka mpe meme ntango tolimbolaka kombo ya Polo, mususu abengi ye potre, mususu abengi ye ntoma Polo. Donc mutu abakisila ye batitre aza te, eza kaka titre kaka moko po ete alobaki awelilaki na ye eloko te. Ndenge mwana na nzambe alobaki ke atikala kowelila eloko te. Yango wana bien-aimé ebele babengami me baponami baza mike. Yo oyo nzambe aponi na elanga na ye mama, telema kolemba te. Papa yo oyo ponami na elanga ya nzambe, telema. Tobondelaka mpona basali na nzambe oyo nzambe aponi. Baoyo bazosakanila royaume, baoyo bazosakanila musala na nzambe, nalobaka mingi tokondane bango te, me nzambe asokipe na bango. Kolo oyo azali na bomoi ayeba kopambola biso na liloba ya tongo na lelo. Nazongisi parole epai ya mamire yobondeli nzambe pe osukisi programme. Merci mama. Alléluia. Amen mama. Je crois que nous qui avons ma peur pour nous travailler donc on va ma commande à vous et tout ça qu'on fait c'est pas bizarre tout ça il attend de la chose eza teke toya na église elati elamba mosusu baninga balati bilamba mosusu te to baka na bilamba baninga balati oyo nzambe alobi tolata boye tolataka yango eza teke nzambe amona biso elamba nini olati obimise mokwaki libanda te mama eza malamu te bino tozosambela tolataka oyo alingi tolata. Je crois commentaire mingi eza te nzambe ka aza malamu tozala toujours pembeni na ye na liloba oyo alingi tolobila tozokondela mpona partere na biso bonga Dieu il est capable de tout. Lisolo ya Daniel na libula kosi